Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Et voilà, c'est bien commencé pour aujourd'hui dans notre premier numéro, Makusa Yabana Poto. Makusa Bana Poto est appelé l'une de rubrique haute ici na kati BioNews Télévision. Rubrique haute et banopé sa biso juste possibilité bando na biso nyonso ba utaka na mboka ya bapaya au place bakoma tant ba kozonga na Kinshasa bando sa la biso ba recette na bango selon ba préférence na bango selon ba mboka na bango au CPL. Et voilà pour notre premier numéro, to CPL liloto solo la mama Juliana Masasa o betela biso li solo ya loboko ya mboka na bango le na ebité za ndenge nini na rythme toujours ya makusa ya bana poto neto osala yango. Donc mona poto nyonso kita kin kozanga te ko contacter Daniel Lebika to roleka na palais to sala sko makusa na bino to betela li solo sko ya recette to etala obosana te obosana te. Donc voilà, aujourd'hui to s'adapter na mama Juliana. Question pour nous ya koyeba sauce ngo est-ce qu'à maîtriser ngo depuis kinati les lozongi Congo to yeba obetango. Voilà. Et avant de commencer, tu as Sambote et pas sponsor officiel d'Abisso, FBT Misalande. Merci pour la motivation et merci aussi à notre vieux Bosco Massassa et pourquoi pas Jean-Marie Massassa depuis quelque part. Vous nous suivez aussi avec attention soutenue. Maman Pierre Tomolinga, Anne PNT, Arlette Célina Kilolo, ma maman. Merci. Maman Kaninda Irene. Toi, ma maman, la bisso, tu as solo. Maman. Papa. Est-ce que les lois maîtrisent en moi? Vraiment, na pesi vino mbote, vino nyoso tu, papa Daniel Vika, na pesi mbote ta famille nyoso tu, awa toza na kati ya kin. Donc ngape na lobi bo écoute mona kaka esalamaka. Tobi ke biso pe toza bana mboka, tozongi na kati ya mboka na biso, to ngai pe to sala pe pona ko laksa vraiment ke to bosana te. Dans le boko depuis botika un moment, vous avez toujours la maîtrise dans. Oui, effectivement, tu as quand même d'origine à bisoté, tu as vraiment batumoko, que ça soit mboka musika, mais tu as toujours na kati ya culture na biso. Voilà, toujours dans notre culture, mais les lots, na habité. Au même biso na mboka ni, au même biso pas na yoka kato kimi province musus. Ah, on a zo la sabino spécialisé na nino ya kati ya mboka na biso, mais précisément ya kati ya village na biso en fait, na Bas Congo. Na ya biso banyanga toza spécialisé na mbika. Donc il faut na ça mbika elambeli na biso ya mboka na biso kuna ya Bas Congo. Voilà, les lots s'adapter na mbika na lolenga banyanga kuna na Congo central Bas Congo pour toi parce que est-ce que bosana te betap ni ça non betap parce que tu comme na retard peut te kuto kende déjà wenze. Ben vraiment papa oye retard na linga ki na bandeli na yebi sikoyo na ke na sali wenze. Na sombi mbika nanga na kati ya mbika na ye nango na bongisi ba na tuti na sangisi na zui ba épices na zui ba bandembi na zui ai tout na sangisi tomate na sangisi na kati ya mbika sima nango na kangi okandi kokanga otokisi déjà mai déjà na moto obandi kozwa mbika tango mai no etoki déjà bien ozwi mbika o déjà ezaki déjà batuti fo ebima mafuta ndenge bapara na biso bamama biso nde babande kolamba eza modele wana tosangisi tozwi mai ntango ezokotoka na moto okamati mbika nese bimisi mafuta déjà osangisi bepisi na kati okamati obandi kobwaka na mai ya moto ntango obwaki na kati ya mai ya moto fo etoka jusqu'à ce que ebela na kati soki ebeli etoki ebeli nde sikoyo natikalika na étape parce que papa oye na retard. Voilà. Ngana sina sali déjà ba étape nanga falo mona ndenge ezalaki ndenge papa ba mama na biso balaki sa biso na mboka. Donc yango wana etika na étape sikoyo na moni ke mbisi mbika ebandi etoki déjà ebeli sikoyo natika na étape ya kotia mbisi na ketia mbisi na kati. Voilà. Merci mesdames et messieurs, comprenez et zaki moi retard muké to zwaki Kinshasa embouteillage belé et sali biso to comme moi retard et vous avez compris par rapport à explication ya maman ba détail ça sali pour réaliser recette ya mboka na bango donc mbika a expliquer biso pena to kende siko total la siko ba détail moi moke na o etikalia sala pour to se restaurer par rapport na o to zangi mais o to zuité boyo qui ont déjà la théorie on va rentrer de l'autre côté pour na ko tala siko pratiquement total et lolenge ni ne ko koma mbisi pour na mona maman ina mbisi na habité ekeb
naye na mbisi na nga nasi na bongisaki bon nazolakisa bino. Ok. naye nalakisi bino bambisi na ngai oyo nzombo mbisi ya mboka nzombo ya kukauka. Donc basukoli yango vraiment faut konika yango parce que ezalaka na zelo. Alors osukoli yango vraiment une deux fois vraiment deux trois fois na plutôt na maya moto na mungwa. Ndenge ba mama biso nde balakisa biso osukoli obwaki mai osukoli au moins 3-4 fois. Netinga awa siko c'est bon loko elalaki na mungwa eza siko boye comme prête à kotia mais loko na moi tamukie oyo kaka nazotala je préfère ya kobakisa su mai moi rincer après na tie na katia mbika nanga na katia nzungu nanga. Donc là c'est ça que je veux faire. Merci beaucoup messieurs dames, comprenez avec notre maman. La mboka dozo ko s'adapter na modèle nango. Donc apena to zongi voilà. Donc makusa bana poto mais to zongi dans l'Afrique total vraiment est-ce que bana poto ba bosana bango to ba bosana te malgré maman Clotilde motema ya prophète Roland Django tana zaki na Kenya toujours que espace to la mais le vraiment maman fongoli sko yo premier numéro o to bando Rolanda makusa ya bana poto na kati ya Bio News télévision torotala donc bandeko nyonso ba oya kini bozanga te koleka boye poto lamba na bino to eba soki bo maîtriser toujours to bo bosani te donc makusa bana poto ba ben yaka uzwa biso mbika. Bon voilà mbika nanga ngoyo na tourner na balola muke na tala vraiment qu'est-ce que c'est bon. Mais maman Moutuna moko eloni esala que ezala maboke boy. Voilà, comme na lobby tout à l'heure na banawande ko expliquer pour esala ba boule boye ezali faut que tout ango na kati liboka o so bandi ko fina sikoyo ti esali tango bimisi mafuta wana yo bandi ko zwa siko na maki o sangisi na mai tout o tie comme ça mbuma wana etikali ba boule nango. Voilà. Et awasko na ozo bambisi oto tiaki nante pendant que mbika etoki otie mbisi. Voilà, c'est ça. Bon, vraiment oza biloko ya mboka biso c'est vrai que par rapport à mboka ya kuna voilà. Voilà nazo pesa mbote na papa nanga Jean-Marie Massasa na mama Eugénie yo moko ka tala kaka na olamba na modèle ya Besindandanga. Voilà. Otiki boye après kotoka sima nango tant na tiembisi au bakisi tu mets saisonnement déjà bas saisonnement o ekotaki au bakisi ko tomate. OK. Deuxième épice en fait. Donc si on a comprendre bien déjà tant au bandeko tout ambika nayo o tchaki déjà quelques épices. Oui, tant tout imbika, tant tout tango to tchaki déjà ndembi, o tout tango na ndembi na ba céleri en tout cas pour épaisser sa goût parce que donc les ambuma na kati tant muto ko liango ko lia pe na goût nango ezala kaka mbika pamba te. Ale sima nango parce que to tchaki tomate te sima nango to ko so to tout taki awa nde bio. Voilà, donc toujours dans le bio. Dans le bio. Ah qui bezate qui bon sincèrement na utiliser vraiment mungwa pour na linga ke za vraiment bio mais qui na tchaki vraiment ndambuka ma kati pour epesa kaka mais na préféra qui vraiment tout est bio donc ba tomate o ezala ba tout na eboka un mixeur mi et tout ami et mon ami. OK na otia ba tomate nanga. Oh vraiment c'est fantastique. De tomates vraiment oya, hein? Original vraiment outil penza. Il y a bio. Hein? Voilà. Et OK. Voilà, toujours qu'il n'a malembe, besoin comprendre toujours en image makusa ya bana poto donc wana pimbuke zo salema. OK. Bon comprendre les différentes étapes où maman a expliqué biso malgré notre retard mais quand même tout ça
rapide na compréhension, tu comprends déjà quelque chose. Donc maman ozwasko lima ils dit beaucoup bois qui na juste on a ko joie sous moi sauce wana te perdre en côté. Bon, c'est vrai que attendez, ça pour là-bas. Donc du coup, nazuka mandambone ka ezala kaka en africaine. OK. Voilà, c'est bon comme ça. Et après na olingana kitsamukie na na ça boye na ningisaka ma oh nini babenga mbabola. Bon voilà. Na ba kombo maman ba kombo ya ba biloko so bosani malgré biloko bosani te po bosani ko mbabola. Non, en fait, dans la réalité, bah terme moussusu. Oui. Dans ça la caille fort, dans la congolaise. Mais c'est depuis combien de temps qu'il t'a mboka au Kenda? Ça fait au moins 29e année. Oui, 29e. Maman. Donc, vous avez raison, il y a un mbabola. Mais les boka no bengno yo bengno les boka libo bon. Liboka c'est ça. Liboka no maîtriser normalement et boka na muta comprendre. Lituka. Voilà. Dans lituka na mbabola ezaka elo moko. Ouais. OK. Donc en tout cas mais malgré 29 ans on a mais expérience na mbiki ezaka. Si bah quand même toza pe kuna tolinga pe ko lia biloko na biso ya mboka. Problème que parce que ça coûte cher. Neti boyi na mboka na bino kuna combien? En grosso modo pour na lamba boy vraiment so lingo lamba plus de 20 euros. Hein. Juste parce que mbika déjà tout ça quand y a mukie en fait quantité oyo autosombi pas biso ko za babula mikie donc boule déjà ça déjà na et banda déjà 5 euros. 5 euros déjà et ça déjà 8000 donc 8 30 000 na bino makoto le 30 voilà part mbisi à part babilo on parle quand mbika kaka parce que quand tu t'entends na moni vraiment qui est belé biso pour lamba boy faut ça la vraiment dépense ya ndenge africain vraiment. OK. Wana bon mbisi n'en parlons pas vraiment ils a pas kilo. Kilo nzombo déjà de quantité to cheboye eza déjà eza boye siko ndeza etoka na muke sima nango na meki na ye baso na koko tia mungwa so mungwa oto tia so ke kokibe kokite pona ya meka après. Voilà. Mais où est sauce maman? Mais si arrive que ezala ya liboke ezala pe kana ba passage oyo to liboke pe sala maka autrement. Bon, à Liboke, sincèrement, ezaka autrement. Mais toujours dans la même lignée, tout dans Liboke. Oui, voilà, dans Liboke, dans Monaka. Oui, parce que Mbika, c'est vrai. Et cause à la différence c'est ali que kotia maïté ko kotia on a katia maïté et cause à la système kakaboya ko au toutina ba saisonnement mais par contre la différence c'est quoi tu vas acheter de feuilles là ba makasa wana oya biso ba kwanga chez nous il y en a pas ça n'existe pas mais na kwanga ka to somba ka utaka awa il y a des gens ils le font aussi mais et pas biso to na système il y a papier aluminium. Ma papier aluminium to ça na basala kana bango mais avec papier aluminium au lingi au kangi et ça les forme le cola ndeto mona ka liboke ya ngulu liboke ya mbika c'est des choses comme ça mais pendant au salango wana vraiment c'est occasion moko ya bien boza vraiment bo yamba penza batu vie moko bien. OK. Voilà. Donc parce que ça prend du temps. Ça prend du temps aussi. Voilà. Merci beaucoup Tolandasko mais pour la dire il y a ozara moto. Ça prend beaucoup de temps parce que babi mbike zora temps. Bon c'est toka qui déjà c'est vrai que toki sango à peu près 20 minutes. OK. Dira 20 minutes si je comprends bien mbika c'est toka qui. Toki c'est déjà mbika avant totia tomate. OK. Et tokaki en grosso modo c'est comme ebe là qui déjà mais tant que totia qui ba saisonnement te ba pisté o ebenga qui ba tomate tout ça tant to eko bakisa toko eko sangana susu toka mingi sima nango etoki to meki mungwa si c'est bon totali pe sauce nango soupe nango soki kiti moi ma ekiti et askala to yeba 20-25 minutes ça ira 20-25 minutes ne tozonga lisusu total siko quand to meka mungwa to yeba après étape par étape après to meka siko total pena sauce
chance ya mama ce qui maman depuis kenda ce qui bosana te to tuna to apena ba o ba otala mama ni ngolamba to ko mekana bango ya mamba ko kotela te na mona mama kuda de yawo bon na ebité to tuna tant to mekango biso to tuna to ba commettre chance nenge salimani donc voilà to pesa yango 20 à 20 minutes pour toujours résultat na biso. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez, c'est notre premier numéro to linga ko s'adapter na mama, vous comprendre que non TV il y a réellement des mususu mais explication ya mama donc bande ko nyonso mama na tunité yo ozaki na mboka nini nga na uti France na Paris précisément na Brunois plus près de Paris fandiwana na marié. Na monsieur Bosco Massassa. Tozana bana 5 bana. Et voilà. Merci à tous mes enfants. Donc grâce Manaem, Père Lanaïs, David et Jeida Nbokoli. Merci beaucoup maman. Donc maman à Outi France, donc bande connait sur France lelo super makusa bio na ndenge siko ya makusa bana poto et bandisco na Paris et bandi na Paris. Donc voilà, premier notre numéro, donc premier numéro na biso to banyo déjà na maman Outi Paris et sali biso déjà bientôt pesa ngomba ba ministre ne ka mama lobi to c'est la siko to basiko nini koma. Mais maman question suka et ko sala quoi accompagner na nini? Bon, na sala un accompagnement et à côté kozala to sali brochette en tout cas avant to ça étant qu'en africaine. OK. To sali bobenga bino a tige hein. Bon, biso to venga kamundele voilà na betia maman. Chez nous c'est des brochettes. OK. Alors ba kamundele wana plus ba dindon mais na tige. Siko na ye to sala ki vraiment quand même Marguerite papa Daniel oyaki retard. Oyaki retard. Tout le monde na sombi to ye awa na présenter en entendant nzungu nanga ezokotoka. OK. Na ngina présenter pe voilà ba brochette nanga kamundele tige. Bon awa ekozala accompagner na tige. OK. Ah oyeza dindon. Comme on dit, c'est des dindons, même yango kamundele. Okay. Donc, il faut l'accompagner. Toko baki s'appelle chikwanga côté. Okay. Na ba banana. Toko tumba ba banane. Voilà. Ba banane plantain. Oh, toko faire frire ango. Toko tchana l'huile. Ok. Toko tchana na huile. Toko liango. Et vous allez accompagner en tout cas. C'est ça le chikwang. Ok. Oh, kwanga na biso. Kwanga nini. Ba ya ba teke. Kwanga ba teke. Kutaka qui 5 € à Paris. Ils ont combien? Ils ont combien à Kin? 500 francs, et ça même pas. Même pas un euro. Et ça 0, je crois 5 hein. Voilà. Biso pas biso ça voilà. Puis wana ba misatu bon so ba tieli biso promo ba tie misatu na 5 €, 4,50 €. OK. Voilà. Na makemba banane plantain. Voilà, lelo to lia. Donc na évité lelo bo goûter le boko ya maman Juliana. Juliana Massassa. Okay. Donc na pesi mbota maman Génie, na pesi mbota bande konyo ça ba Eric, Mariano, donc binonyo surtout ba mbote. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. On va prendre le temps d'observer. Question pour nous, vous allez toujours patient. Vous avez la sauce nabiso, mbika, neka, mama, beteli biso li solo. Côté qu'on a même biso na Congo central. Donc, à Paris, les lots zupena, mutuka to zongi na Congo central, pour me camper que la situation n'est se présenter par rapport il y a sauce nabiso à bilolo. Rappelez bien que ça premier numéro, il y a Makusa Yabana poto, le lot to sentir maman Juliana Massassa na beaucoup hein Jean-Marie Massassa depuis quelque part merci zala pena patient au tala biloko mais là je na musika et kufelité mokolo ya na ebité sur yo pour lamba yo morobo. Merci beaucoup, on se retrouve après. Donc du coup awa siko tolobaki tout à l'heure tatia kimbika nangai ezoko toka na nzungu na sina uti ko talango ta yango yo ezoko continue toujours ko toka tala ndenge komi nazo baloli vraiment yango yo mbika ezoke na kobela ba minute biso to pesa ki to maika mai ekita mukie etoka susu mukie. Pendant ce temps oyo na tiki mbika na moto awa na eko zwa sikoyo ba poisson na biso comme kondima ya kobakisa na place olobaki bakamundele
toye kobakisa mpe susu bathomson oyo babengi poisson de mer yango oyo poisson cheshard. Donc yango oyo totie toliela yango na kati ya elubu na biso azobakisa thomson bakisi po vraiment na kati ya thomson na saisonnaki yango na tangawis ail na muscade. Tozwi muscade tangawis tuti au mélanger otie na kati ya osaisonner otiki mwa quelque temps yango ekomi na suka ekoti vraiment basaisonnement ekoti bien yango yeyo thomson na ngai ekomi prête vraiment ya kobela etikali en attendant sauce ekomi na suka na kotia na kati ya assaisonnement nazotia mwa matungulu po epesa pe mwa goût de temps en temps comme ça huile wana oyo ezokokalinga ezobakisama na kati ezozwa goût ya kati ya thomson wana vraiment nabi mbisi nanga yango oyo ekauka bien vraiment à côté ouais. Voilà, nazwi su mususu fur et à mesure pendant ce temps. Voilà. Oh. Ekoti bassaisonnement. Voilà. Voilà. Donc, natie poisson nanga ezokozela sima nango na ekotala sikoyo ndenge natikaki na balola. Voilà. Tala vraiment papa Jean-Marie Yonde moni biloko. Voilà, ombika biso esindandanga yango penza. Mama Eugénie omoni en tout cas napesi mbote mingi na famille na ngai ba oncle na nga pe na kati ya London. Papa Jean-Marie bino nyonso tukuna na Londres. Papa Félix le petit yomo oyebi Chéra Motor. Oncle Mick Michel Frilou napesi bino nyonso mbote Maggie moi Joyce napesi bambote mingi tozo continuer kaka awa na kati ya émission na biso sima nango na tikite na mekiko na loko les autres kamukie na yepe na tourner sur ce côté oyo ya kata Kamundele na tiki pe a sikoyo badendon c'est bon déjà babengi tige badendon sikoyo to attaquer côté Ngombe ba Kamundele des brochettes. En tout cas na pesi Kaili na sali ba bisous mon bébé Kaili donc pesi bien surtout mbote et puis tozoko bomba kalate to atumususu bakobima na sikoyo tozoko koba kaka nazokoba ko continuer kotala kaka na kati ya ba poisson na ngai fo ebela kitoko et ça la vraiment ekauka bien ezika te ya mubesu pete ezala ya kobela. Voilà o penza tosali ke au Congo RDC Congo ekomi pato sala vraiment ba meni ya biso me botala kaka ba réalité ya Congo ya ba biloko mususu on a du mal à les trouver donc tozaka obligé to kota biso moko étant que les Africains en tout cas to s'adapter kaka ma yangwana pe tokolia lango biloko na biso toza na makemba de na lobaki bakwanga. Voilà momoni ndenge ezobela Thomson c'est ça na pesa pe
Papa David Mbuma awa na kati ya mboka Congo. Mwana peuple Wumela. Di Congo Wumela na pesi mama Sonia pe bisika ozali kalate oya ko joindre biso. Pesi o bambote bisika ozali okende na bana na classe. Donc tozozela kaka tozela bandeko nyonso twana na batu na biso bandeko na biso ba oya rejoindre biso yango to sepe na moment au vraiment convivial en famille dans na cadre famille toye to sepe la elongo na bandeko à l'occasion de rien na bandeko na biso donc tozozela kalate biloko ezoko bela tonso ezoko bela bika biso pe comme na suka ezoko bela après je crois que le temps d'attente tozela muke. Voilà, toujours continuer toujours. Maman, tu comme une étape nini siko. Siko ndenge tolobaki bana nimbika biso lokola fala etoka. Et ba minute to pesa ki en tout cas mbika biso yangoyo. Ala résultat c'est ça. To comme na suka ngo ebeli. Et milaki si vraiment que na comme na c'est bon. Biloko na biso yangoyo ebeli. La mekaki na meka mungu apona ko confirmer si tout va bien ndenge zala kaka bon mungu a vraiment ok biloko nyonso tout c'est bon et là vraiment c'est rassuré donc wana okitsa biloko nanga tomoni ke mai nyonso tout ekoki donc mbika papa Jean-Marie yangoyo mbika vraiment biloko na biso ebeli ba mbisi na mbisi yango mame génie vraiment voilà mbisi batia mbika makemba nazo na otala du coup voilà déjà beli nango wana na kitisi na moto siko na leki mbala moko poto na makemba OK na makambo makemba biso yangoyo to faire donc aux cheval aux donc oui, il fallait tout ça de côté tu préfères que nembango par rapport à courant au pays vont marquer ma vision alors quoi moto makale kindara vraiment collectement tangoté c'est makemba ikende bien mbika mama makemba en fait ezaka makemba te makemba ke na viande to salai ba brochette viande na biso mais mingi mbike ikende na chikwang vraiment tu préfères être réservé foufouté hein maman foufou olingi foufa kinte c'est vrai que foufa kine le kati et ça passe bon ngana za égoïste parce que on a pensé na batu mususu OK maman ndenge na minogane ka kwanga ekeka kwanga ba maman o s'adapter na foufa kinte non et les na metomeka que les mais depuis yo le kidi alibumu oui c'est égoïste Nalia qui comment ça s'appelle je sais pas dongue effectivement na meka dongue en tout cas et déranger ngalibum donc on peut bien qu'il y a un kin mais pour ce kin pour confirmer aux kin il faut les galibum oui c'est vrai nalinga qui na goûté nyonso pour éviter na monde déjà ba étape les cas qui bien ce que c'est biso na ba détail et ça qui ndenge nini pour tout réaliser mbika na biso na pona monde makemba déjà no bikuna c'est bon quand on appelle c'est bon déjà ce que ba étape ezala ki nini pour to komati na réalisation mbika na mono liboki kepena ndenge veja mari masasa lingaka wana na osala ngalo occasion pona osala beau-frère Nangaï Jean-Marie Massassa plaisir papa Jean-Marie bon Julia asale liyombi kandengo lingaka na mode oyo ya ndangan kuna ndandanga vraiment donc mbika biso ndenge en répéter ndenge to salela ki en tout cas aux mbika otuti na lobaki aux yango tina liboka comme j'avais dit au début, aux ba épices donc les ndembi na ail au touti nango na muscade un peu au touti na kati ya mbika kaka bongo na lituka yango moko ebimisa mafuta
sima nango na tie le côté sima nango otie déjà mai na moto mai yango ezui etoki tant mai etoki oye kozwa sko mbika kaka wana o ezwaki o na tutaki ebimisa déjà ba huile nango na si batu nyonso tu malamba mbika bayebi na liboke wana osopi na kati ya nzungu etango ekomi na kati ya nzungu etoki fo etoka longtemps fo ebela bombika ezaka vraiment etokaka mingi tango etoki vraiment tant que comment neti esali neti ebeli asekala oye kozwa sko wana so tutaki ba épices ezali tomate fraîche o basombaka ya mbuma ozui tomate ya mbuma ozui sko ba ai susu matungulu otuti nyonso tu wana obandeli na mwa ai susu na muscade otuti nde nsima nango oye siko kotia ntango kotia wana ozui siko mbisi na yo si opreparaki osukolaki bien okatikati déjà elalaki na mai parce que nzombo ezalaka makasi mingi elalaki na mai ya moto na mungwa ozui biloko nyonso ndenge osukolaki osopi nyonso tu wana en grosso modo ale ozongisi ebandi kotoka tango etoki ewumelaki susu nde nalobaki ntango wana nyonso to ezwi wana nde resultat ekopesa mbika elambami bambuma etikali wana parce que ntango bando obwaka kopanza yango te ezalaki déjà ifo etikala ya kokangama eza bongo nde mbika biso esili ale toye koatake likambo ya kolela côté toye kosala viande tosala viande tozwi mba moko tozwi toma lobaki makemba tolela ngo na kwanga côté kwanga bateke totie wana na viande tozwi Thomson au poisson de mer tozwi Thomson au poisson chat toyango tolela ngo à côté nde sima nango biloko esili te toza na basoso biloko eza telema ebele bon on va en profiter aujourd'hui maintenant. J'ai juste vu vraiment kolia ko chabalala comme on dit kolia na yo lia bokoto boya kolia. Non, profiter aussi qu'on pèse à l'occasion, il y a vraiment journée anniversaire à mon tendre époux. Papa Bosco Massassa, l'homme de mon cœur, et papa Bana, Yébélé. Donc c'est son anniversaire. Nous avons vraiment battu là, nous avons bomba yo, fait moi na papa Massassa. Donc Nzamba batelo vraiment na nyonso. Donc joyeux anniversaire à notre grand frère Bosco Massassa, petit frère il y a Jean-Marie Massassa, moi il y a papa Massassa. Donc ça se fait déjà pour aujourd'hui à Kinshasa. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes là, donc les enfants vont rater hein. Rater bana bayebi, batunyo so basoueta qui vraiment merci na batunyo so basoueta qui joyeux anniversaire. Na mboka poto na France, place Tofandi, na batunyo so ba Londres partout, Allemagne. Et puis na pesimbo tabatu nyonso Chancel yo moko talaka biloko yango yo kolia Chancel Gaël biso ye yo Maman Mariam yo mo yebika kuna na kati ya nchili bana chango mais maman Julienne Massassa et là au moment avec curiosité nazana na moi décor manzara na yo mais au beti me logo ya drapeau mboka et ça ka bolingo mboka boyo tika mboka mwakala bolingo mboka effectivement c'est vrai tant na ye et le wali bosoka fallait kaka na tia non pour la et aussi là ça fait que ça na kati ya na mboka Congo RDC umela et le kamakasi yango yo na koti na kati ya Congo et le ko salami kaka na Congo taba F na bango je crois que to suki wana te mais ko za moi découverte moko pe na ngina la sabine loko moko étonné biso tala na nu ba misala ba congolais franchement ne ko mona lituka. Il y a pas pile. Il y a pas pile. Franchement, même avant na bota. En fait, le premier zanini awa, lituka otomoni aba chi eza endui. Endui awa ba chi ba pile. Ba pile ozo servi que endui oye travailler. Endui ta ozo pesa mu pepe, ozo tindika mu pepe na makala. Makala ce que je chauffe ozo pile, là on a que non moto eza activé. Oh vraiment. Yango vraiment ba congolais Zambe vraiment sunga bango na kati vraiment ya ba idée za ebele bazara besoin ba soutien en fait. Voilà. Parce que il y a des arts bato bazo ba otanga mais suite ya ba moyen vraiment bazo kokava kokende musika te. Mais ba idée za wana les preuves to monito na koki na lambi na lituka vraiment ya ba pile.
Donc c'est tourné vraiment, je crois que bah ok vraiment musika nzamba sunga vraiment après ça toujours ka mayele après ça toujours ka mayele na bana na e bana Congo donc toza vraiment na sengo mingi toza ya ko sepela na kati ya na Congo mboko Congo vraiment bana Congo bokoto toza vraiment na kati ya Congo dans kumisa vraiment Daniel Levika umela merci beaucoup na kati ya vraiment groupe zanani Bio News Télévision Télévision bokota ba beaucoup de vues Botala Gaël Chancel Yomoko Talaka on a Daniel Akeliboso. Merci beaucoup, c'est gentil. Notre maman Juliana Massassa depuis Kinshasa, les enfants de Paris, comprenez, on est avec notre maman tout défier Nantes, et puis que défi na bisoye. Mais pour l'instant tout ça on a donc on va prendre notre temps de manger ensemble avec la grande famille à l'occasion de l'anniversaire de notre papa Bosco Massassa et André de Kinshasa, donc dans le bon et surtout dans le calme net ko évoluer. Merci Nabino Nyonso, donc super Makusa awa Makusa ya bana poto lelo ifungami avec maman Juliana Massassa. On se retrouve après. Merci beaucoup. Merci à tous. OK. Merci mesdames et messieurs. L'heure vient, il est déjà venu au lelo tozo ke na table déjà pour tout mekawe banen to sala. Donc ça fait quand même bien que tout ça qui le na maman Juliana Massassa au lelo na premier numéro na biso il y a Elubu il y a Banapoto Elubu Banapoto isa manako to koti le na kata Bio News Télévision juste manaka o ekopesa biso possibilité ya koyamba Banapoto nyonso oyo ba ozana Kinshasa ba ondosa la biso ba recette na bango totala lelo maman Juliana Massassa aza mutu ya Congo central banyanga kuna me asali biso mbika nambisi ya kokauka yango siko to comme na table maman. Oui, en tout cas to maman biso ekoki ngonga ekoki bokoto maman to ekoki wana ngana présenter en tout cas eloko oyo ngana prometa ki bana kin bana poto soko ye en tout cas so yebi ko za mwana mboka fokota na kati na d'origine na yo donc ngana présenter voilà avant ba inviter ba rejoindre biso oui na ngina présenter on a lobaki na ebandeli biloko bokoko biloko na biso ya mboka atoza bato ya ba Congo Congo central. OK, donc voilà et nous avons présenté en tout cas plan na biso ya kuna ya biso ba Congo. Donc biso ezali mbika comme na loba na ebandeli ba résident ndenge to lambeli on est to saleli yango papa je crois que résident nango yango et to sali mbika sima nango na loba ki ekozala na accompagné par les chikwanga ma bakwanga et voilà ya ba teke ya pembe na ekozwa sko poisson chinchard au to benga ka poisson de mer Thompson na accompagné sous na ba banane plantain o ezali makemba ya mboka na biso sima nango na ekozwa na Hollande parce que naza na kini nazo lo bango na ndenge ya kini donc ba benga ngo awa tige so ba bi tige et ko étonner biso te nos enfants les tiges ça veut dire la brochette alors brochette yango yo ya viande on a viande de bœuf après sima nango bazu o ya dindon donc dinde les brochettes de dinde il y a viande ya ngombe yango yo na ya dinde donc je crois que table biso to za na ba invité et nazoko remercier vraiment Daniel Levika yo vraiment umela na kati émission soki ndenge to yaka voyage c'est vrai que to na isengo to sepelaka et longona batu ki bopoto c'est rien to ye to salipe na kibomboka donc là sans plus tarder je crois que na invité to côté ça ba invité ba ya ba goûter le boko ya maman Juliana Massassa Mariano ba yo le sako bon tala kaka zato lia to goûter ngana olobelo côté na yebité ce que ça ndenge nini na moi si bobala donc voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on va prendre d'autres temps maintenant de goûter à la sauce avec notre maman Juliana Massassa depuis Kinshasa et Lubu ya bana poto to coach on lui na Bio News Télévision juste peut permettre ba maman ou ba utami kilibroya ba séjour na bana Kinshasa ba mekampe ko liana biso ba mekampe olambela biso ba sauce totale est-ce que le bogo ya mboka na bango ba maîtriser est
est-ce que on est là bon pour kangaka biloko na bango mboka ti lelo pour bana mpe na Kinshasa, je sais pas moi. Donc le temps pour nous, on va prendre le temps avec les invités. To benga bango to fanda ce qu'on a table, to panzante ki to sombi ki sa maganisna nenga ponga pe no kinzala maman. Ah vraiment na souhaite en avance bon appétit. Merci beaucoup maman. Donc il y a au monde à découvrir. Le reste je ne sais pas. Merci beaucoup, on va prendre un bon moment. On se retrouve après. Toi qui es dans la table, bon ambiance à table. Merci beaucoup. Derrière la caméra, il s'appelle Babin. Merci. Bon appétit. Merci. Bana regret. Maman, mes enfants regardent maman. Elle a fait. Donc il y a le mbika, les courges, mbika. C'est vrai qu'on le fait par la maison, mais voilà. Là c'est trop cher. Ah parce que c'est non, c'est pas que parce que c'est trop cher. Papa, il est là, papa. Mais on va mettre ça dans mon été. Les trucs africains ne mangent pas trop. Okay. Mais bon, on les fera. Je vais essayer en fait. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Comme je disais, on va prendre un bon moment de prendre avec les invités. Question pour nous d'écouter à la sauce de notre maman Juliana Massassa. J'en profite pour dire bon anniversaire à Bosco Massassa, notre grand frère. Merci Jean-Marie Massassa aussi à Lobina et Bissa. Bosco Massassa, bon anniversaire. Mbotama et là, Mopona Mokola Lelo. Et ça fait quand même bien de fêter ensemble avec la grande famille. Et en profit toujours de notre premier numéro Elubu Yabana Poto. C'est parti. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. Ok. Bon ben, je vous souhaite bon appétit. Merci. Comme j'avais dit tout à l'heure, voilà Dolia, vous découvrir. Ça c'est une découverte. Le cours, je vais bien à Mbika. Fait maison en africain. Na poisson, les bananes plantains et puis les chikwang. Ok? Ensuite, un bon appétit. Batiche, c'est ça, non? Batiche qu'on appelle le brochette. Kamoundele. Ok. Merci. Daniel. Ok. Oui, allô, Yaya. Hein? Prenez bien soin de vos enfants. En tout cas, bon appétit. Le bichon Bonibola la Awa, il y a encore fêté, continuer. Tozo ya, donc ils arrivent. Vraiment. Invité aussi souvent. Là, je vais goûter ça un peu. Tige. Tige. Kamoundé. Bon, là, l'utilité. Ça, parce que c'est un beau comme ça. Bon, comme nous, oui, ma chérie. Toi, Nani, tiens. Ma nièce, chérie. Combien de chéris? Rien chéri. Rien chéri. Profite du rite. Même tellement ma nièce chérie. Elle m'a honoré de plusieurs façons. Mets la vidéo chérie, mets la vidéo, tu vas voir. Je mets la vidéo. Appelle la unité mingité, mais bon. Regarde la vidéo, guys. Au monde. Ma chérie, Yoka, Tala, Okotate, Ozakati déjà. Taba filmé. Toliat. Merci. Tabiloko. Tabilona lambi. Ah, Seigneur.
Allô chérie. Tchuss. Coucou. Regarde mamie, elle mange. Regarde. Banalement, tout à la émission. Fais sa pub là. Pourquoi il ne fait pas? Il boude. Pourquoi tu boudes chérie? Tu ne veux pas voir mamie? Tu voulais pas parler avec mamie? Hein? Hello. Hello. Ah, ça va sinon? Nala mimbi ka basindana. Master Borfelin. Kolemba na kosalisa bana. Bango ne mboka ya lobio bana. Bango de bakonzi ya lobio koboma te kobebisa te yonde batelaka bango. J'oublie pas ma chérie. Je vais te rappeler encore. J'oublie pas ma belle. Allez, à tout à l'heure. Souhaitez bisous, bon appétit. Beaucoup de vie. Pour passer un commentaire. Hein. Bon appétit à tous. Merci. Yeah. Au raté. On a des graves. Moi, je mange pas ça. Ah. Ok. Allez, à tout à l'heure, ma chérie. Oui. Merci. Bisous. Voilà. Yes, non, en allemand. À toi, bon appétit. Merci. Fais de venir en allemand, nous retirer. Voilà. Chancel. T'as bien préparé, chérie. Ah, merci. L'indica. Là-bas aussi, il y en a, non? D'accord. C'est cher. Hein? Ce qui est les trucs africains, c'est cher. Bokoto. Babaron, bokoto, bata politique. L'air est grave. L'air est grave. Ok, tu. De l'eau, c'est la vie. Ouais. L'élo c'est la vie. Ouais. L'élo c'est la vie. Pas de l'eau, hein. Aïngalo, de l'eau c'est la vie, mais l'élo c'est la vie. L'élo c'est la vie. Dans l'obité. Bien. Mais oh, doucement. Tiens, c'est ça. Ah, c'est pour moi. C'est la forêt. Ah, il fallait pas la faire la Vitalo. Bah, c'est ça. Le monde a Vitalo, tu vois. Direct maintenant. Vitalo, vraiment. Pas habitué à oh, couteau. Oh, c'est trop cher. Il y a mon il y a 33 centilitres. Déjà, il y a la valeur à presque 3 euros, 2 euros, enfin 3 euros, 3 dollars. Plus de 3 dollars. Il y a mon plastique. Alors, ceux qui ont coûté ça, là, non. Donc, ça, tu as vu qu'il y a un Vitalo donc. Et Vitalo, Yango. Les enfants regardent. Vitalo et. Ouais. Voilà. Oh, grenadine. Et toujours raté. Mais pas. Essaye d'avoir goût. Mais comme Kenan. On change la vie. Mais comme Kenan. Tu avais bien joué. Félicitations. Ouais. Merci.
ça, c'est pour ça que j'avais pris un peu. Qu'est-ce que c'est bon, j'ai encore ajouté. Ah, c'est bon. T'as changé Quand t'as vu que ça d'abord, c'est alors là, Essaye un peu. ça, il va essayer. Tu vas changer là. Après, tu vas changer d'avis. Bon côté, bon, il y a meilleur soir. Bon appétit, caméraman. Ça se passe. Mais c'est ça. So, il va pas bilo kwango yo. Ça se passe que c'est Daniel, le patron des pauvres. Les patrons des pauvres. Les amis des enfants. Ya. Makusa ya bana poto. Vraiment. Makusa ya bana poto. Vraiment. Ouais. C'est bon, tu vas manger ça. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon, non? Mais il va y être. Il faut changer de côté. Si tu essaies, tu te rajoutes encore un peu, ça me fera plaisir. Parce qu'on a le droit dans l'ambi. À côté des amis. Première édition, Makusaba na poto. Ah bon? Ça se passe chez Biono Télévision. avec Daniel Nebika. Vraiment, joyeux anniversaire, Boss David. On est ensemble. Merci beaucoup. Avec la grande famille, on est ensemble. Merci. Ok. Vraiment. Injustice. Bon appétit. Merci. Ok. Ah, embouteillage grave. Embouteillage grave. La monnaie va croquer dans la main. Ouais. C'est ça. Natiki ndio sawa. Yo. Jawa fana 2 minutes natiki Natiki sana. Voilà. Non, tu as eu. C'est mal. La chose de Marie. Bana Port-au-France, Belgique, États-Unis, partout. Bana Canada, bana Londres. Ah, tous pas Boss David. En même temps, anniversaire, nanga ya yepe na ya mwana.
aza boss monene balingi nzambe mingi ndenge aza bauti retraite ya 3 jours recommandation ya nzambe moni malgré bamakambo bien mais toujours nzambe kaka na kati ya nzambe amen oh boss David le seul unique check voilà boss bof tokomisi nzambe mingi en tout cas eza esengo mingi na komona bandeko komona bofu na ngai komona petite sœur bandeko bayotala biso lokumu ayemeli nzambe na biso amen ok tozala kata mokili un temps mpe kokumisa nzambe un mpe kosambela talaka nyonso tokomio mwana moko Vraiment. S'il y a des enfants Joyeux anniversaire. dis un mot Dis non, c'est mon anniversaire. Je dis merci. t'as quel âge maintenant Regarde d'abord. oui, regarde là-bas parce qu'on va te voir partout aux États-Unis partout dis quelque chose Dis je m'appelle David. oui parle très fort Parle à haute voix. David Bumba. t'as quel âge 8 ans. aujourd'hui c'est mon anniversaire et je suis dans la joie Dieu m'a accordé une année de plus vas-y répète David, on fait quoi David Congo, on fait quoi On fait quoi David Congo Daniel Ambouba. C'est l'anniversaire de qui Et le papa. Et le papa Bosco. Bien là, voilà, merci. Ça peut maman là. Napesi nzambe merci mpona baanniversaire ya bapapa na ngai komona eza na bakisi bango soki une année de plus na ya bebe na biso David eza mapambola bango makasi na nde tolia mpe lubu oyo ya mbika bon appétit d'avance. Je m'appelle Davina. J'ai 13 ans. Je souhaite joyeux anniversaire à papa Bosco et à papa David aussi. Et je leur souhaite vraiment que Dieu leur bénisse et les ajoute beaucoup de années encore plus. Amen. Qui déjà vient même de 100 ans. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.